ya papa penza kuva pankana oyo akokisi 56 ans de mariage na mwasi na ye awa ezalaki esengo mingi awa na église liboso ya monseigneur évêque cardinal oyo penza abalisaki bango apesaki bango mwa elembo mpona kolakisaki 56 ans na bango eleka kitoko. Batu nyonso awa penza basepelaki mpona 56 ans oyo ya anniversaire ya mariage ya papa Kuvwanga Kana oyo penza asalaki mariage 56 ans na ye oyo babalanaki banda 1969 lelo bakokisi 56 ans papa Kuvwanga Kana oyo penza asepelisi bato ebele bolanda ndenge ezalaki na kati ya église ndenge bapesaki bango diplôme de mérite. Esengo makasi ya komona susu ba mama na papa oyo biso tozalaka bana mike lelo bango bakuvi bakokololo donc naza na esengo makasi ya komona bango. Papa apesa ngai cours ya musique première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième musique, donc papa na ngai oyo mama donc naza na esengo makasi ya komona bango bazofete mariage bambula na bango ebele donc je manque même le mot yango nzambe abatela bango akontinue kopesa bango mapamboli. Merci tata nzambe muda muraki tata nzambe utulundi itele konde kele katukele kakatukele da mwa mesantante ko kansi zakaridi me luvibululu utulwe kimulumuke unu le tata luvibululu okuvibululu kaspris zankweno ko uleni salenda zingako mu mariage marenzi kari bena ko babingi batasala mariage bale manilwaka lumbuki bankaka bamana fwa bankaka bamana gonda longo ketakilenda ko mulunzingu maonso no kama kala mambote kaka yemambo kasi foti kala wa vibilila yana sukini vraiment merci beaucoup tata nzambe mukatulwa tsimulu mukampila ya. D'abord, nous remercions le bon Dieu qui nous a gardés jusqu'ici. Donc 56 ans de mariage religieux, ce n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, bon, peut-être les jeunes peuvent suivre notre exemple, puisque les jeunes d'aujourd'hui, bon, parfois, pas même moi, je ne sais pas, bon, il y en a qui adoptent beaucoup de femmes, n'importe comment, donc il manque la confiance. Il manque la persévérance. Donc nous demandons surtout aux jeunes d'aujourd'hui d'être persévérants, d'avoir une bonne patience. Merci. Namoni papa na biso Kuvwanzakana na mama Célestine bapesi bango diplôme na ndenge basali 56 ans na bango ya mariage. Na 56 ans wana penza famille na ye basepeli pe bakoko na ye mibale oyo bazali ba licencié balobi boye na micro ya Lingala News. 56 ans ya mariage donc tozo fêter jour na bango ya to fêter anniversaire na bango to fleur bona ba âge ba kopisi na libala. En tout cas félicitations na bango to lini bango. La maquilleuse Coco la ngai okori ko ndo bombo mais omoni oloba mo mke pona Coco en tout cas ngai lo loba ezaka ba félicitations la félicité Coco la makasi ya 6 ans et ali pa mu bate ba mariage tout ça là il est musika un mois ba bundi au moins ça comme sac à box mais bon c'est 6 ans de mariage en tout cas ba félicitations belé ba rose to voit qu'il va
Festation belle vraiment. Moi non maquillé koko la ngambishi. Kota la ena. Abi le jeune fille à 12 ans. Jeune fille Ana 12 ans. Là va elle papa libanda. Abi le jeune fille. C'est 6 ans. C'est ton 6 ans. Là va vraiment on a kitata maman. Et ça va fêter 6 ans de mariage. Oracle, ceux qui viennent. C'est 6 ans de mariage à terre. C'est 6 ans. Mais ça vous te sait ta bitumba. C'est ya pamba bitumba na bitumba mais bakoko 56 ans. Biloke kotie zone. Tala kutu 7 ans oyo bitumba na bitumba mais 56 ans 56 ans oyo maman akokisa vraiment eza mingi te. Ah maman fanda na yo 56 ans. Tala ngayo. Tala aja koko ngao. Tala na achi na ngadi. Seta ya pama libala bitumba mwa eke zone. Me koko o yenda aboti mama oyo aboti mobali nanga. Nga naza mwana ete na koko na ye. Naza koko donc naza mwasi ya koko na ye. O na aloba. Kotala bango boy 56e année ya mariage lelo eza anniversaire. Vraiment esengo moko o danza na ngonde tinga na yebite. Peut-être yango ikote yangai. Nyoso na boîte. O bitumba. Ngana koleka 56 ans. Donc na zui bena bon exemple. Na zui yango. C'est parce que quand on a vu ça, quand c'est un de mariage, donc c'est un petit à belé. Et belé, quand tu as une année, on va coquiller un mot pour tu sais donc, c'est un petit à te la CP de ma cale. Ami, on va la padre c'est ya papa bitumba. C'est 56 ans, c'est beaucoup. 56 ans, c'est beaucoup. Je vis en bas les belés, parce que je suis là, mais c'est un makasi, je suis cadet na bango. Papa et maman ont 56 ans, donc les anniversaire na bango, tous fêté, tous c'est là. Je vois que les bango ont flair. Zambé, après ça bango, longue vie. Vraiment, nous avons un bon exemple à suivre. Vraiment, bakoko batei biso eloko moko oyo etikali na mitema na biso même biso bakoko. Tala ngangu tunaloba oyo naza koko. Bongo bana baye vivre 56 ans de mariage. Bakoko to ngaku tunaza koko ya liboso te. Donc kotala tozana esengo makasi komona bango lelo to bato ba se réunir poto ya komanto se manifester feti oyo ezana esengo makasi vraiment to féliciter bango pe to zui exemple vraiment ya malamu epa na bango ndakisa malamu eketi pa bakoko lolo na ye yango kana zalaki esengo mingi vraiment merci bakoko na nyonso oyo bolakisi biso. Nazana esengo mingi pona mi ya tata na ngai basali 56 ans bato musukutu bakoka kokisa ta 56 ans te kasi tozana feti na ye ya makasi bomoni batu awa tozana esengo azwi bakoko bakokololo ngai pe nalobi te nakokoma kaka kuna soki nakomi te ngambu yango tozana esengo ya makasi mpona bapapa na biso esengwe soko boti esengo makasi esengwe sepela na muninga sepela na mama ya muninga sepela na tata ya muninga yango kaka napesi bino mpe mbote bino mpe kuna ngai mpe nasepeli na esengo nyonso asuki wa omoni omona 3e lobini. Bon, naza na esengo makasi komona baparents na ngai bakokisi 56e année. Eza chose facilité bamisusu abalani lelo lobi libala ekufi mais tala nanu mama na biso na papa na biso bakokisi 56e année. Yo pour l'année. Nga pe na kolanda exemple nga pe na kolanda exemple oyo po eza facilité bamisusu omona babalani lelo une semaine après bakabwani
yango faut tolanda ndakisa ya baparent oyo ya ngai bakokokisa na 6e nasepeli makasi. Sengo pour la coco ça il y a 6 ans de mariage, 56 ans de mariage plutôt. Ngana coco net un coco pas là donc j'ai belé en tout cas na ba ko ba faire et belé ba sala ba déjà une année mais bon ba sali 56 ans de mariage. Merci. Makasi kotala papa na ngana mama na nga bazana na vie babalani eza mai sengo makasi ngana za 11e né ya famille naza avant dernière na boti déjà naza na 6 enfants mais maman na ngana papa na nga kotala 56 ans de mariage eza chose facile te vraiment sengo makasi yango naza na papa na maman na biso bako 56 ans de mariage kina men kento ko 0 année boué 56 ngadi loi non le vieux est à féliciter. Le vieux m'a connu quand j'avais 15 ans. Non, j'avais 13 ans, 14 ans. Oui. Au lycée là-bas. Les vieux, j'ai connu les vieux. Je crois que j'avais 14 ans. J'en ai aujourd'hui 62. C'est possible. Hein? Donc je reste toujours collé avec les vieux. Je travaille avec lui à l'ITP. Comme lui, il était directeur des études. Non, directeur d'internat. Et moi, professeur. À l'époque. Mais je suis toujours en contact avec le vieux. Et je suis toujours en bon terme avec le vieux. Moi, je n'aime pas tellement aller dans les fêtes. Mais pour le vieux, j'ai fait violence. Il m'a dit non, il faut que j'aille. Les vieux comme moi, je sais qu'il ne sera pas content. Donc je suis là. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez vous dire les jeunes qui vont aussi totalité le nombre de papas? Non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Pose-toi d'abord la question au vieux. Quand il s'est marié, il avait quel âge? Ça part de là. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'aiment pas tellement aller s'aventurier. Hein? Le vieux, quand il a terminé ses études, il sait que maintenant j'ai 20 ans, il faut que je prenne une femme. Oh, nous, quand tu as 20 ans, non. 25 ans, non. C'est impossible que je me marie. Hein? Pour le moment, il faut attendre au moins 30, 40 ans pour se marier. Oh, quand tu as 40 ans, quand tu veux se marier, le premier fils va venir, je vois quand tu auras quel âge. Et pour atteindre 56 ans, là, le premier fils d'aujourd'hui aura 10 ans. C'est ça le problème. Hein? C'est ça le problème. Donc, on doit féliciter les vieux. C'est pas facile hein, d'avoir une seule femme 56 ans dira. Hein? Avec les kilos. Aïe, c'est impossible. Merci. Il faut persévérer. Voilà. La persévérance, oui. C'est pas facile. Hein? Bon. Il ne faut pas dire que nous avons passé toutes les années en bon terme, tout ce que vous voulez. Il y a les hauts et les bas. Mais il y a les hauts et les bas. Il y avait quand même parfois des querelles. Et après on s'entend. Et on a supporté jusqu'aujourd'hui, jusqu'à atteindre à 56 ans, les mariages religieux depuis 69. Alors, l'officier, c'était un abbé Moussoki, Alphonse, qui est mort déjà d'ailleurs. C'était un oncle aussi. Vous avez marié à quel âge? Oh, j'avais presque 29 ans. J'avais 29 ans en ce moment-là. Bon, on a connu vraiment des problèmes. Je devais aller aussi aux études à l'université de Lovagnon en ce moment-là. Mais la santé n'a pas voulu. J'ai connu des problèmes de maux de tête, ce qu'on appelle yata aujourd'hui. Et je n'ai pas pu terminer les études universitaires. Maintenant, quel conseil vous pouvez dire aux nouveaux mariés? Oui, aux nouveaux mariés, bon, ils doivent supporter toutes les caprices que vous voulez, comme vous voulez, qu'est-ce que vous voulez. Il faut savoir supporter les caprices. Savoir supporter, bon, s'il y a querelle après, il faut s'entendre. Fin de fait, vous allez atteindre notre âge, par exemple. Sinon, bon, aujourd'hui, maintenant, tu as quel âge? Les jeunes d'aujourd'hui, c'est compliqué. Je ne pense pas qu'ils peuvent supporter. Maintenant, vous avez à quel âge maintenant? Aujourd'hui, j'ai 85 ans. Vous avez marié à 29 ans? Oui.
Aujourd'hui, 85 ans. Voilà. Félicité. Ah, c'est à féliciter. C'est pas donné à tout le monde. En tout cas, c'est un ming comme un mariage à 56 ans. 6e année na bango. Ce qui n'a bien à m'amener na kata combattant. Grâce à 6e année na bango, frère Tubi na kata zongo sinel. Ainsi, à Simbisinga toutes les sortes de machines na kata zongo sinel. Oye mutaza chef na menizeri kuna na kata zongo sinel. Comme on a ce que le bal a 56 ans. On a besoin de faire la stage. Oyo ya boy na ebité to koma biso to koma te. Et c'est on est na zango yangwana. En tout cas merci ming. Ambiance. Pour Vanzakana, bon moi je l'ai trouvé ici, c'est un vieux. Il continue à travailler et puis aujourd'hui, tout est 57 de mariage. Pour moi c'est une fête. Nous sommes là comme ses élèves, comme ses coéquipiers. Je ne sais pas moi si nous saurons suivre cette situation d'y arriver à 57 de mariage. Vraiment, c'est trop heureux. On est ici collègues, il continue à travailler avec sa force malgré. Il a commencé à travailler depuis un long moment, mais il continue toujours à donner la formation à la jeunesse. Et cela donne un grand exemple pour nous de le suivre. Si Dieu nous voudra, peut-être parmi nous aussi, quelqu'un peut suivre cet exemple. Mais en tout cas, on est très contents. C'est notre vieux, notre encadreur, il a encadré la jeunesse. Aujourd'hui, il travaille ensemble avec lui. C'est la joie. Merci. De cet événement, puisque c'est un peu rare, hein, c'est un peu rare, surtout actuellement avec la jeunesse, ben, quelques années après ou quelques mois après, ben, on se sépare. Donc, félicitations pour ces foyers, merci, merci, mais nous suivrons, nous serons aussi les modèles. Merci. Ça va, nous serons les modèles. Donc, vraiment, tout le monde papa, tout ça, la canalier, papa, collègue. Vraiment, c'est un événement à boyer. Papa et maman ont 56 ans. Ils ont facilité parce que vu la conjoncture. Et puis, il y a un foyer, mais ça m'a vraiment continuer, baboti, bakoko, bana, bakoko, le bazali. Toujours c'est pour makasi. Vraiment, beaucoup de jeunes et de frères, te voient que le bango va continuer, bango longue vie. Merci beaucoup. Merci Mingi pour Namotuna. Biso toza ba invité pour répondre à l'invitation ya ndeko na biso Cyriel aza mwana na ngai na kati na église naza pasteur. Alors ce qui m'a marqué ezali koyoka ke papa zo fêté anniversaire ya 56 ans ya mariage ezali panango bate et sepeli singa makasi puisque mabale belé ekufaka na 2 ans 3 ans 4 ans bato bapanzani eza likambo mokete ya koyoka ke baparents basali 56 ans de mariage toyebi te bambula na bango ya mbotama eza combien. Alors pona yango na komisi nzambe pe na féliciter bango vivement. Merci. Merci. Papa et ses enfants. Voilà. Vraiment. Voilà, tout le monde dit moi na papa yeyo. Vraiment papa c'est on dit nous avons 56 ans papa.
Sala boy bakuyiba ye. Akas. Kubanza. Vraiment, moi retard ya micro. Autiko zwakuna tozo la peso ya kakate. Donc ce qui te continue c'est que tu kufanda awati 1 heure du temps juste 30 minutes eleki. Moi il évoluer exacté. Alors, à l'heure actuelle, nakanisi mutunyo so aebi nini ememi biso awa. Tolobi que tozo ko fêter 56e d'anniversaire ya mariage ya couple Kufanzakana et Mama Sele. Alors, à l'occasion, il y a fête Oyo, il y a anniversaire, il y a fidélité Oyo. Oyo a préparé moi cadeau, ça veut dire moi et loco, moi enveloppe, moi nine. Denge, couple Evandiwana, vous êtes les bienvenus. Il y a Koleka Kamoko, Tomi Balé, pour na couper ça, cadeau wana. Bongo to continuer suite il y a programme inabisoto que de presque na souka. Donc voilà. Wanande Zalaki Maloba pona kopesa na population Oyo Nyoso et ko participer na événement ya Esengo Oyo. Vraiment je dis et je vous une semaine kaka ya bien. Le reste des jours soki to lali na mbetu. Soki kaka wana mwa ponge sili na tala. Si makolo na kati ya mbetu. C'est que yanga ya mwasi nanga na ya mutu Oyo ti lelo na zoyeba te mutu ngo eza nani. Alors, tozongaki na pasteur, tobengaki pasteur ndenge na utuko loba, ataki ba prière. Kaka le même jour ya prière, ba événement yango ezongaki lisusu. Mais na lamusaki mwasi na nga moya lamuka, ezate. Alalaki kaka pongine ti ya liwa. Na ba 4 heures à se réveiller. Vraiment, nga moko na moni ke oui, makambo o nazoyoka eza na kati ya mwasi. Papa, avec tout le respect que je vous dois. Na boyi nanga kobeta tangu epa ya bat. Mais ndenge na ye awa. Pona koya kotikela bino mwana na bino. Na yebike aza na bébé nanga na kati ya zemi. Nzambe asunga ye abota na voix normale. Mais kobanda lelo boyeba ke bak oyo ya mariage na sali nini? Na longoli. Oya ye soka kolongola sava, soka kolongola te etali ye. Na kotika yango awa po mwana nanga kobotama awa. Amen hein? Amen. Na koloba mama atikalaki. Epa ya ba parents na ye. Soni ube soni te. Soni. Batu bafandi. Mama abali pas quand même 3 mois ya mariage, pas quand même 1 année, pas quand même 5 mois. Mwana mwasi azongi na ndako ya baboti na ye. Bakomi ko se lamenter. Oh. Mais nini kaka? Batu pe na lima isoki bakei nini? Tala kaka biso na goma matadi. Atali kambo sala kango na 0 heure. Na ba 5 heures. Allô kuna au bout du fil. Makambo sali nini? Eyindi. Batu bakomi ko loba kaka. Toujours nase au finish histoire yaka koyeba na te eyebani. Bongo lelo couple ya boye Oyo et subir ba mutation na ba différents milliers. Ti lelo bazaka ka esika moko bazana bakoko bakokololo pe bazali eza esengo te yango tosengi kaka na biso nyonso toye awa nakanisi après oyo tokoleka na biso na cocktail mwa musique ekobeta nayebi ke mama na papa bakobeta mwa lukete comme ça tout le monde a vraiment que oui bazalaki pe bazakaka eza nde wana te
Donc vraiment, na sepeli na bino nyonso boye ko participer na événement oyo ezala modèle moko ya bien pour na bino nyonso. Tolobi que tozoko fêter 56e d'anniversaire ya mariage ya couple Kuvanzakana et Mama Sele. Alors, à l'occasion ya fête oyo ya anniversaire ya fidélité oyo a préparé moi cadeau, ça veut dire moi eloko, moi enveloppe, moi nini. Ndenge couple evandi wana, vous êtes les bienvenus. Ya koleka kamoko to mibale pona kopesa ba cadeau wana. Bongo to continuer suite ya programme na biso to ke presque na suka.
Bienvenue sur Lingala News Vérité na Vérité Contact, nous sommes là.